Papa Rabi Mavinga. Qui papa? Papa Rabi Mavinga. Que le Seigneur vous bénisse. Merci. Ah, merci papa. Mikolo, solingi o s'abonner au Betika Kilongo TV. Kilongo TV. Quelques interviews to saki na sukana na ba mama ezali kitoko tozali ko seka ba mama bazolo ba sepeli na activité oyo ba sepeli na 3e journée oyo ya résurrection makambo esekwi oyo kufa ki esekwi oyo nyokola ki biso eboma ki ba vina biso tosi tosekwi elongo na kolo Yesu Masiya Nazareth nzambe asolo pe abomoi oyo alonga kufa oyo azana bomoi oyo azobatela nga na yo azopambola nga na yo Jésus-Christ de Nazareth. Lobi tokozala susu na avenue Bombo 83-18 na quartier 5 na njili wana tozo continuer confère fo ebandaki lundi tozo matakaka mama nene Yesu Masiya Nazareth azala na yo ba femme de la foi nyonso tika Yesu Masiya Nazareth akanisa bino. Voilà, ya Gauthier qui a dit que juste une interview, mais peut-être que ya Gauthier, juste une interview. Voilà, on va suivre ces interviews que Tonton Gauthier qui nous propose. On se retrouve donc juste après ces interviews. Suivons. Makambo kitoko boya Yesu Masiya Nazareth Nzamba kondima tata na biso mayata azo sala ba mama bazo yambana esengweza awa yoka esengo biso yeyo papa esengweza makasi ya koleka na 3e jour oya convention na biso elongo na mama Lombongo to bénéficier ya makasi elongo mutu ya biso ta femme de la foi to moni na nzela ya 3e jour oyo bato ebele babongoli mitema bapesi bomoi na bango epa nkolo Yesu Masiya Nazareth yango toza tellement na joie makasi feti na lola esengo makasi na ebisio kitoko oyo wapi voilà mbote mama mbote pa mona nyouti wa na Bruxelles ni pona pour guilty alelo lelo to pamba misomo lelo penza bayete barate mais boya makama kitoko ezali wa miracle ezo sala man Jésus-Christ de Nazareth azapena na rendez-vous penza lobi okozala papa Rabi na raté jamais voilà merci beaucoup eza esengotala ba mama bazo yamba kotoyo ma Patricia boni papa Rabi merci ça va yitele kindengeni eleki kitoko na ngolu bon to sepeli 6e édition d'Abisso, il y a Confef, et bien, je suis femme de la foi. Na sepeli makasi kite eleki kitoko, maman Lombongo pate kitoko, nangolu kaka. Merci papa Rabi Mavinga. Merci ba maman bazé belé bazo yambana awa na ebisho feti na feti. Maman Esther Yembe boni. Bonjour papa Rabi Mavinga. Kite lekinde. Vraiment leki malamu mingi na ngolo ya Yesu Masiya Nazareth. Vraiment kitoko makasi to bandaki déjà bien to ok bien to ebike longo na Yesu esila bien kitoko makasi kitoko lobi 4e jour lobi eza 4e jour lobi présence nzambe eko panza na eko sopa na impossible pour chiffre 4 eza chiffre présence nzambe lelo ndenge to mati je crois que lobi to mata lisusu to mata penza makasi Confef ya biso moko. Confef ya biso moko ba mama kontima. Sikoyo na yebisaka ba mama o nanu bayete. Ba miyeli la da libela po ba o rater makambo bien makasi. Merci mama. Namoni honorable aiko visiter biso lelo awa. Aïe honorable bonjour. Oui, je parle. Quelles sont vos impressions par rapport au programme d'aujourd'hui? Très bien, comme je dis, je suis heureuse d'abord de voir des femmes qui se mettent ensemble pour travailler. C'est l'image qu'il faut donner aux autres et surtout apprendre ça à nos petites filles, que les femmes gagneraient beaucoup en travaillant ensemble. C'est très important. Après, je souhaiterais, je demanderai au département des femmes que ça ne se limite pas seulement pour le mois de mars. Il faut que ça continue. On peut voir comment on peut aborder d'autres thèmes comme l'entrepreneuriat, la lutte contre les violences sexuelles. Il y a beaucoup de choses. Mais au moins chaque trimestre, qu'on fasse au moins quelque chose en ayant trait à la promotion de la femme.
Merci beaucoup, honorable. Maman, Olobini. Naza lesengo makasi papa Rabi na mukolo mwa lelo ndenge to sangani boyetela nde ba mama to lati to ye lelo pona lokumu na Nzambe oyo ya pamboli biso na mukolo mwa lelo na Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ de Nazareth na nzela na mama Laure Mbongo toza nesengo makasi lipamboli ya boeni pa ye kaka awa en tout cas ba oyo batikali na bengi boya na to silicité toza na tikali na jeudi vendredi samedi na dimanche boya koyoka boya komona makambo kitoko ezali awa makambo elengi do na koyikuti ko supporter te ikonfe fo ya biso moko ba maman. Ça fait du bien comme ça. Voilà, on est toujours là, les mamans sont là. Elles vont parler. Ma maman bazo bouger, ma maman bazo sepela. Tokumi sankole sumasia Nazareth, Zamba solo pe ya bomoy. Oyatika kabisote, Zambo akosagate. Voilà, je vais aller rejoindre le maman Bauti mikili ebele bayaki. Basi akondima, bazo kangama ba photo. Toyana nukoto. Bonjour. Bonjour papa. Comment est déjà? Papa, depuis samedi. N'a encore raté? Ah non, papa Rabi Mavinga. Si on a raté, on a juste 0, non? Lelo journal, lelo lekinde. Lelo, tu as été très béni. Avec maman Laure Mbongo. Avec maman Néné. Avec maman Rosie, qui a modéré. Ah non. Avec une open azeli kologuna. Il va modérer. On était très bénis. Alors, dans Benga, maman Moussoussou, on a nous baillé, on a hésité, boya. Et par contre, de Dieu est dur. Comme la fin d'une chose que ce commencement, il y a le 4e jour, il y a lobby, il faut profiter du sous-sous. Puis tout ça, il y a pamboli. Alors, ma fout à prendre la bus, Jean-Paul Mariata, et ça n'a bus na moutou. Vraiment, ma fout à wana, n'a pas sauté maman Nyoso Zwango. N'a pas papa payé, hein? On peut besoin. En tout cas, tu es très béni. Tu as papa Natiki Bana, Bango Moko. Nazu a 8000 km, papa. Et ça, là, j'appelle Mayata. Nzambe c'est qui Nazareth. Nzamba solo père bomoy. Ah, papa. Je sais que Nazareth a ça bien. Ah, ça bien, papa. Papa, ça bien. Merci. Merci beaucoup. Voilà, tout ça, maman, sombote, maman. Bonjour. Comment on a Maman Vivi na uti Allemagne na Wuppertal. Le programme est yo mon yangote. Souka. Somo. Tonyati ba papa, ba mama ba likolo. Eleki kitoko makasi. Kitoko. Merci. Bande on a fait Allemagne. Daken. Na pesi bande kwa Allemagne. Oh, oui bien ngoko. Ah papa Mavinga. Na mona mbalasi ma papa omemayo. En tout cas na pesi bande ko na biso ba mama Brigitte na Colonne. Danke, merci beaucoup. Nga maman Vivi, en tout cas, makambo eleki malamu na yeko présenter bino. Danke, fil danke chaîne. Ma Karine, yo tozali no lobi. Tozala ki ga ko zanga te taka mona notre père. Naza ame naza mona notre père. Souka, obeko to dimanche au l'église na mino kuna toza. Dimanche ngala osambela. Maman notre père mom ta somelenga tenyo. Abi ma Karina mona okana kilta Codef. Na mona kona kilta vala na soyeba na pe position te. Ozo mona CFC to ya pingabi ngaza les bons samaritains na mango na pe sou mona CFC. Yanga sombela kinga tenyo. On a été avec fier makasi. Donc il lelo mater donc kitoko makasi. Moya ko lobezate donc li pamboli sur li pamboli. Ah voilà. Tozo souka na eso makambo izawa. Mama bibi olobi nini? Parabi. Na ebite na lobani. Ya olobese beli. Na o nzamba saleli biso banda lundi, mardi, mercredi. Ya surtout mercredi lelo. Ya. Même ça ba nanga. Ba ya ivri bo raté. Mais je sais que à la prochaine Torozala. Nabi ke tozi ya mingi. Et non bosa na tout nabi ka baya ivri. Baya bana notre père ba osilkelanga. Nabi bana notre père nyonso. Et si ka bozali ya bokangela mo akandate nabi ke mbala sima tozala na poto partager ensemble et c'est ngo biso nyonso tout. En tout cas Yesu Masia aza au rendez-vous. À continuer toujours à au salle. Et que boy ba les autres
Tout ça, un système à les autres. Et tout, boy, les autres. Merci, ma bibi. Tout aussi ça, na maman néné, wana au moins ba femme de la femme na ba ba photo, bazan bango à l'aise, wana ya Sarah na si ma caméra, a go filmer ba femme de la foi qui toko bangengi ngengi. Ngape kaka pembeni ya ba maman. Ils ont ça bien, maman néné, bonne fête. Ah, bonne fête, papa Rabi. Les lois apparemment commentaire exact, mais ça lui on ndenge nini. Et ya commentaire ko zangate, les lots. Troisième jour, ah, et salut ma camominene. Et là, on a sepeli, ba papa, ba yena des ordres. Ah, ba papa, ba vanda qui n'a pas sango, ba mi ben di ba ye. Te, nzamba pambola ba papa. Mais oh yo vandi nanda kozo raté. Po violence to ba papa ba sali. Et sengela ki yo pozala, mais yakalobi. To pengi yo yakalobi. Mon notre père place aux arts. Et soyez, on est ensemble. N'abike édition, la 7e édition, Ozana Bisolo. Mais on a vendu nanda kuyaka. Yaka to sangana, to tombola Jésus-Christ. Ozawa ti dimanche. Ti dimanche, to za awa convention so continue pour eza dibu. Merci beaucoup. Todo cité na biso. Ya sara yo tika no anga na kitina sisa. Ma rosi mo eto sola kuto ezate. Ya Lisa, beta yaya. Qui meze. Ngeni le kaki. Dieu était au rendez-vous, Jésus-Christ Nazareth était là, le Saint-Esprit, il s'est manifesté au milieu de nous, nous avions dit merci. Merci au grand vainqueur de Golgotha, merci au grand roi, merci à Jésus-Christ Nazareth, merci à l'Éternel des armées, merci, merci, merci. Et Tkalkarayom Total Abisso, Yakalobi vendredi, clôture est dimanche, Yakalobi vendredi, to bondele longo na basi ya kondima to tato la bonene na nzambe pe to kosimba bilaka mama lor mon atei biso bola na matin na intégralité na ba programme na de la foi TV mais na ko sepelo ya po tato la bonene na nzambe le loto tche téléphone ouvert de lobby peut-être to tche téléphone ouvert pour le na ngaki na tche na ba image botala lokola ka bozalaki na ba o bazaite bana notre père biso yeyo bana CFC bana Codef et sengwezala yanga boy basenga sinto comme na suka ya émission na biso ya lelo na pesi merci pa Gauthier Kele merci papa Prince Mavuba merci mingi et pa ya Levier frère Levier Azana na frère Anaconda ya groupe les élus oyo ya président des affaires Tongo. Merci à vous qui nous avez suivis. Merci à l'homme de Dieu, le pasteur Jean-Paul Mahat, à l'homme de la foi. On a rappelé, fin mars au début avril, pasteur de la foi aux États-Unis. Aux États-Unis. Bongo Tokita, France, Toké, Suisse, na Genève, Toko Kenda Bongo, Allemagne, et puis Tozongi Kisasa. Merci na Bino Nyoso Bebo Olanda Biso. Merci na ba notre père Nyoso. Merci papa Fisto Bastende, Motema maman Nathalie Zeko. Merci na pasteur Kosilandu. Merci na Bino Nyoso Bolinga Karabi Mavinga. Merci na Bino Nyoso. Na France Tokutani dimanche Oyo. Na 8h déjà wana na 66 rue Maurice Gainsbourg 94 200 Ivry-sur-Seine. Kasina Luanda Tozabona Ojayenda. Tozala wana pour le kumu ankolo Yesu Masia Nazareth to bondela yepe azosala année de différence toko vivre bokeseni na ba vie na biso toko vivre yango ninyo ze konyokolo ba mvulo eleki mvula oyo konyokolo te poto wana année de différence Yesu Masia Nazareth nzamba kondima tata na mayata apambola bino so bolandi biso lelo tokutani bongo lobby na confef à partir déjà à 8h to démarrer longo na ba maman. Quant à moi je vous dis merci, je vous retrouve demain. De la foi TV, une chaîne, une foi et un Christ. Tout ce que nous faisons, c'est pour la gloire de Jésus-Christ Nazareth. Au revoir. De la foi TV, une chaîne, une foi et un Christ. De la foi TV, une chaîne, de la foi en Christ. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, a retrouvé son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence, FB International. FB Business, et pas Fisto Bassene, Aranja Bizoko Tozane, Marina Septembre. Marina Septembre, c'est là, je t'explique. Allô?
Maringa 72, FB International. Na Kasavubu, na Kasavubu. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko e komaka peto zwaka. E komaka peto zwaka. Pour plus de contacts, International. FB International. Souka. FB International. Danger. FB International. Dégâts. Témada ana plateau. Yo pe télémananda. Ya gotier kele. Kotsa na louange wana. Tokumisaka nzambe moko. Si ton Dieu est mort, essaye les nôtres. Jésus-Christ Nazareth, le Dieu vivant véritable. Suivant. Alevina na yona mololo. Akanga monoko banguna selisa temela bango oyene sukaya makambo nyonso mokujuyo komona ye mopanga yana monduki ya balongi nyonso azabu mengo ya bazangi moto ya makiso asekisa bato na mawala lesa bacholi mokujuyo mokujuyo Mokonjoyo oh anigisa mokili hallelujah hallelujah yeah oswatia oh hallelujah hallelujah yeah oswatia yeah hallelujah hallelujah yeah oswatia Amasia Amasia your name is magnified your name is better make you feel more Koti and to open up Bangana mo panzini oh better make you feel more Koti and to open up Bangana mo panzini oh Fimbona mo kongona yo Setana wa bokona Susuna makolo yowe Wangana dikae Aya aya Lokiko Yalala Lelonga Yalala Salama bien Aya aya Lokiko Yalala Lelonga Yalala Yokolona Le cri de joie Si je suis fort Kila mokilo yese Oya yo baboya kilo Makiko pesa bomboe Nanga moto na pikoloe Nanga lekolo somoe Goma gala ukatambo Makiko pesa bomboe Watanga na bikae Oya kila mokilo yese Oya yo baboya kilo Makiko pesa bomboe Nanga moto na pikoloe Nanga lekolo somoe Goma gala ukatambo Makiko pesa bomboe Watanga na bikae Aya aya Lokiko Yalala Ilonga Yalala Yokolona Aya aya Lokiko Yalala Ilonga Yalala Yokolona Oh baba Baba Oh baba wuzima Kuwa mapendo Anina sikucho yangu Kusala yeye Oh baba yeye Baba wa mapendo Nalelise benanga yeye Papa nanga yeye Oh papa nanga yeye Baba wa mapendo Kata tolo Ayebi yo femme de la foi Kata tolo Yes
Yasolo ayabiga. Declarango. Ayabio. Yes. Yasolo ayabio. Hata malade ayabio. Makamwasali yosoyo. Makamwasali na eklesia nanga. Makamwasali na libota nanga. Yes. Golgotha. Golgotha, Yesu, abundo linganga na ndogere. Golgotha, golubungi sinangani tama satana, tama satana. Obengi na ndongi yango, na yembe yo Messi, oh Messi. Oh, kolo, Yesu. Mopanga na ngai yo makasi na ngai Yesu elonga na nga oyo nde Nzambe na nga nyonso na ngai Yawe olongisi nga kolo yo olongisi ngai na mitambo ya Satana mitambo ya Satana obengi nga molongi yango nga nayembeli yo Messie oh Messie que Dieu te bénisse sois béni kolo Yesu kolo Yesu kolo pesi ngai elonga Yesu tombola ye bien kolo Yesu est-ce que vous pouvez la mon monsieur dirigez-moi bon kolo Yesu apambwama amata atombwama Samba salela bango asalela ye pambola ye bien siko pambola voisin kolo Yesu Yesu Loba obundeli nganga na lalie abundela kayoyo yebite pambola orchestre obundeli nganga na lalie C'était chaud, je vous dis, c'était encore chaud, c'était formidable. Yo aux actes qui ont raté, mais profiter à travers l'émission. Et je sais là qui toko, mito kumisa inkolo, maman lormon azobina, bana CFC bazobina, bana Kodef bazobina, bisope bana notre père, toko bineke qui toko makasi, pona le kumu ankolo sumasi à Nazareth, nyon soto sadaka awa, eza pona le kumu ya Jésus-Christ Nazareth. Merci à l'évangéliste international et porteur du Christ, l'homme de la foi, le pasteur Jean-Paul Mayata, l'homme de la foi. Merci à Maman Rita Mayata, merci Maman Odette de la foi, merci Nabana CFC. Obina Gawapi, biso Obina na CFC. Tozaki Obina wana ba Gauthier tozobina kele Gauthier kele mona mami tozobina tozokumisa Jésus-Christ Nazareth. Yakate to bengi yo yaka. Chaque jour à partir de 8h, tozawana tobanaki lundi, tokena souk sango dimanche. Yaka lobi ezali 4e journée, chiffre 4 et à chiffre présence ensemble. Lelo toza en résurrection. Ba santé na biso esekwi, ba voyage esekwi, ma bale esekwi, ma bota esekwi. Nyonso ekufaki na ba vie na biso lelo esekwi. Lobi présence ensemble chiffre